oyo basali bamariage balati balliance tala mabala na bango eumeli après 2 heures mi-temps nana plexi bango baweleli kobala na sa bazala na projet kobomba libala ekokende wapi tala lokwa bapapa na biso mabala kombi bapapa baye kobala tosi tokomi mikolo fidélité outaka na motema ezaka na liasi te oyo na numéro 1 bebe oyo abali kokɔta na rythme na ye te mpo yebi ndenge azweli te oyo lokolo otanga te owa buriki na buriki na makambo ya kotanga me kota kotanga mbongo na kobosana ata 100 francs te soki eleki to ezangi okosanga ta okozala motei ya bawenze ti okokufa okobima lokola oyebana te mpo otiaka bato ya balabala me na miso ya nzambe okoti bato ebele lolo koleka moto asali bacampagne na stade ebele ke bana batei bakoma koswana bango na bango bowelelaki nini na kobatani bando obima na poisa mosusu koma ye motei eza na mwasi obimi na mwasi aza donateur nga na bananga polele nalukaka lola lokumu te nga nalingaka nakenda lola babrahamu te nakotya ete ti pamba oyo mutabanda ministère mosala nzambe eza lokola docteur akopona maladi te soki ka eye docteur ata liboma ye kotala te soki asimbaki kisi wapi loko aza na malaria 4 plus beta ye tonga zongisa ye mai soki abiki zongisa ye fulu kolia na nga lendi ti dimanche pasi nakotya mwasi izemi ndengeni na mbokolo tya mwasi izemi kosila mbanga lokola kami tutai na prince nga na mwana moto azoboya ye mwana litata oyo ngai te yo afula litanga kanti ekofimba tako eza yo charge eleki yo na bana ngo mpe azobima batondaka te bana lelo komo mwana leli pa desa sumba depo eza nini mashine yango nini estafe na libo moko oyo nanga nakuta te ndako ya nganga to andenge moko oui 10 000 francs nakema na petit momi na bengi toke kala na ozapiaka na janaka ngila petit sere nanga mwasi otyenga fufu di 10 000 kote apiaki mbongo nazalaki te kote baseki bene ezalaki te nakotanga oyo eza vi te besaka masa comme oyebimi na fi anga oyebi niveau na nga bien afo beyanga makambo ti fotala d'abord oyebi niveau na nga baitelo bakamaka na anglais basolaka na français bayebi putain de merde balingi so bamoni basika putain wana mwasi amonika bwe mobali na nga eza ntelo boboya biso banzusi na bapolo biso bataka des points tricot elemba mais budget na poche kisasa yanga oyo mboka napesa bapiste tala moni nga so bandika 3 mois français fona kima yo kunzela ko oyo te bomeme te bomema moto te na français na yo bozongise kuna bapapier akala journal atanga nalingaka bato bayebi te lokwanga toke découvrir kuna biso vite esenga yango te tomikuta bato so okokindela yango wapi ye na ye bobalani mpo longo afo kufa longo akufi nanu te ezala toke problème eza nini joueur kobanga makele basupporter tata bawololi yo vi bokowola ti na 100 babetise ebelenga na sala eza condition ya difficulté vi nde memanga bongo Sabana, Bayalua Mumudilakena, Amo, YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse, Ozoru Wankunga Mimbot, Imatea Tremana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moimwene. Yafisa lengi feroce yagine feroce makangwe metro makengwe shadombala makingumba we. Chers internautes de Métro Makengo, Tapis Rouge, Rambote, Namlo partout, Bozil Babouya, Rolanda Bisso, à travers chaîne Nabino Kitoko, mais ça là, toujours aux actualités, parce que tout à l'heure, toujours à jour pour nous informer. Alors, merci beaucoup, vous allez toujours faire Bisso confiance, vous allez continuer à s'abonner à travers chaîne Nabino Métro Makengo, Tapis Rouge. Donc, le lot, on a Pasteur John,
bomesana kobenga toli ya pete donc bozala vraiment ebele devant la télévision la bino boyoka message ni oyo pasteur John akoyela bino lelo parce que to yambie to mekano ko limbola biso par rapport ya ndenge tozali komona basali ya nzambe lelo na kati ya ba réseaux sociaux donc bakomi kufingana ba règlement de compte ndenge ya ba cher le roi pasteur John Pazali moko oyo mesana ko pesa biso maté ndé to epi boso naye to meka kosolola rapidement j'ai dit encore merci à mon boss papa Simon Makengo Tabaka ainsi qu'à sa charmante épouse maman Christelle Mbouma donc merci aussi à papa Roger qui est dit motema ya maman Matinda couple kitoko nakati ya Belgique pourquoi pas Adina Côte d'Ivoire KDP maman la Elazuki Daniel alors les grands caméramans là filma bongo dessin animé à Kirikou héritier pour aujourd'hui déjà en plan d'ensemble pour permettre bande de la biso bamona ya bango pasteur John bonjour mon frère bonne santé base Dieu est bon on a grâce comment on a l'équipe Bomengo ah oui Bomengo ça n'a pas joué un rôle pour nous faire ça c'est qu'il faut makambo fa fanga mais pour la santé ko telemisa yo pour mona baninga que ça mutu faut santé za mala voilà celui santé combattre yo to tonda Bomengo ça na difficulté ah ouais parce que c'est vérité on moni apona na nganzela santé pana nga kolo mokili avo pesa nga tali pa kolia santé na nga soki eza mabe bombali pa bongsana nusa santé imela nga Bomengo na luka na mutoki na nga me côté santé batela nga makasi ko bar poto boko za ba fruité so bar poto eza boko kanisa na tiro yobi donc me mafia ta na tiro bi bon nga prolongation de nga na ba mafia ta na tiro bi na koki na nga na terrain te ba wolola te me toke 0-0 toki ata gagner la tiro bi moi si c'est là ba promesse na nga tout à mon rien ça quand on mutemo comme na ba na 3 mais to me mafia ta na tiro bi bon to nga ta na prolongation ndoko na nga na sekina dala moni vi wangu yoba nanga bien okotuna nonga nameka vas-y merci bobangaka vi na likambo nini so ya vi tosenga yango te tomikuta batu so okokindela yango wapi ye na ye bobalani mpo longo afo kufa longo akufi nanu te ezala toke problème eza nini joueur kobanga makele basupporter tata bawololi yo vi bokowola ngati na 100 babetise belenga na sala eza condition difficulté vinde memanga bongo nano mona te ndeko nanga nano yoka te mwana oyo fi aboti ye ndumba papa kima abokole na pasi batutu bawolole ke akoma fi mama fi na ye raté mais na suka mwana na zanga tata kola ki yendiki yendelo ko équipe nationale à quartier mutawoka ye mawa lipa wako mwana ekushe tikalaki ma mosa okende sobo me maman zo complexe bambela ye mwana zo kola nyongo banda kolata tiko lia mena suka mwana bima mokonzi munene sa koleka na chiki omona te ok si ebele oyebi pourquoi na teyaka bino boye ndeko nanga nalobaka système yakolakisa ke oza parmi bao baza ndeko nanga na yina mateya ya kotya baninga mal à l'aise na yina mateya komonaka bafaute ya moninga oyo ayobobi na kitunga nga nalingaka vie eza bagara championnat kote okutinga explikelenga wana kotangelanga makambo elekaki lobi te oyo lokoza mobali boye komobota mwana na basi ebele to loyenge kobima na nga na babare bapose bango ntina nga na sapuite tindanuka basi nakobima na nga na basi mpo nazalaki fertile un coup une femme base meko ekota naye kokoma normal natika masanga me bana babima na boya bango mpona comprendre kaka soki eyinda na bango so mpe ebongi bonga na bango exemple na mwana mobala abala basi 6 bongala motema yoka nde bazobisa ye boya basi 5 tikala na moko non fo enseignement est-ce oyebi naoloba na yo fo enseignement ozalaki na bango 6 obongoli motema bala bango nyonso baza ya yo keno okotika banani badokima misusu bango tu badokima na yo mema bango bokozalaka na kutu na ndenge mokili ezalaki bie bongo na ndenge nzambe kobeba ndenge nini bakoma ata famille bandoi ngambo na biso polele koboyaka berera vite eza ndenge nzambe atya biso oyo ekutangana ekuta oyo yo moko oyebi oyo koyinanga moto tala soki oyininga yina nde makambo na nga nasalaka me kozala jaloux na nga te mpo na moto ya mokili bon ndeko nanga ndenge ozawa ndeko nanga bunguli ndenge ozawa yokanga bien
wana bato ebele bakolinga mosusu bakoboya yo bato mosusu okosala bango mabe te ka ndenge ozalaka ndenge bandi kokende bakomokelo zuwa bazokela yo mpe soki opesi bango yo bakokoka yo te landanga bien sikoyo nani akosala part na ngai napesi nga moko nakosala nga nalingi bomona yango fo nasala bino bolingi fo kosimba te mpo na ya ndenge bino boza te oyo kolo tanga te owa buriki na buriki na makambo kotanga me kota kotanga mbongo na kobosana ta 100 francs te soki eleki to ezangi okosanga ta parce que yebon nayebisa yo ndeko na nga naki omongo soulevaki apesinga mpasi eloko lobi soki ya basali ya nzambe bazoswana na chere ndeko na ngai yoka problème oyo bozwaka basali ya nzambe baza bato lokola yo na nga oyo bazwa eza mandat damene nzambe apona bango mpo basala mosala na ye mosala nzambe aza lokola civil ake kota mosala soda akomi soda ntango akendaka mosala akomaka na mentalité mosusu mentalité ya kisoda mpo azala na mawa te na guerre eutaka wapi ere asalaka entraînement ntango basoda bakendaka formation konyokola banyokolaka bango monaka teke soda akendaki yuma ntango abima komi yanke azali bibangabanga soki akekengela na zamba ye moko na munduki omoni aobanga su te nini esalaka soda koma mawa te meme na mwana motambe te masasi akufa eza modele ya formation azwaki yokanga très bien basali ya nzambe aponaka mutu mbala moko jamais na ntongo na mpoka akomisa mosali alexaka ne banzela oyo kwata ya konyokola eselo makanisi na ye kwata ye yo okoma mi soko otemi liboso bato na bitumba te fo bakomaîtrise soko omoni mosali ya nzambe akomi kolobaloba mingi ti koloba bapwata kopwata last po mosali ya nzambe aza kwa sanduku ebombaka bilamba malamu na ya mabe na kati ya sanduku soko otalisi mutu bazala pili oyo ya kati mpo pwata oyo libanda te na bito soko comprendre mosala ya nzambe akokuta na nganga na ndoki na moyibi na nani ndumba sular oyo akoyebisa ye na kobatama kobimisa yango libanda te ata esengo eleki amoni moto yango azoleka aza na bapaster misusu ama koyebaki omoni paster baninga nanga omoni moto oyo ayebisaki nga boyeboyeboye soko alobi bongo abimi faux paster yokanga très bien vrai paster aza kwa sanduku oponami na nzambe mpo bomba basekret bato mpo bando kobetela masolo ya mabe na ya malamu yo bakodirige bango sokisa bango na nzela soko omoni mote akomi bakonte arente na mote mosusu yakani makambo awelaka nayebi te misatu to nini nangaro rivalité bapaster mingi ezalaka a titre kowela titre nde bomisa église yo ndanga bien ndeko na nga na kowela poste oyo baposte yango ti baoluka moko na bino akoma boye na te soso comprendre kopona ete ponanga faux yoka eloko mosusu oyo ebandi depuis se po tokoma na place wana otuni ngai na explike ngo na décortique bien basala nzambe mikolo na so bata appel na bino eza wapi exemple nazongelaka mpe nazoloba boye église boza na quartier frère moko afungwisi église aye na invitation apesi bino bandeko na nga boye église efungami na coin oyo afendi wana boboso numéro 129 ya bino église efungami wana ya solo tokoya opesi bango invitation ntango yaki eleki 30 minutes 1 heure du temps kaka na boboso na kota ase motu mosusu frère mpo afungwisi église aye mpe esu na invitation ti kote oyo bandeko na nga boso invitation oyo toya na église na pokwa yoka bazaki invitation boso babani paster limbisa moninga na oyo ya liboso aya na église moko kote oyo apesa biso déjà d'invitation yoka motei ya solo abengami na nzambe réponse ine eza boye merci lokola bango basi bayaki ezaka lokuma nzambe emata bozanga mayangani te bokende mpo eza makambo ya nzambe so pesa biso soki nzela tokota lola bo bapeke biso toya na église mosusu na se mais loko bapesaki bino na bao wana bokende mpo esaka tozaka na nzambe moko ocomprendre okoremarke oralo babongo yoka sobike bapesa bito invitation na bafloka église wana eza na nguya te boyebi pase na biso te pase kingandi ye moto mikolo aza na moto tala oyo bango toyebi bababricolere église na biso so boye okomona yokanga bandimi nanu baye te bakotila na confusion bopesi bango invitation bakoluka nzambe mais komo kolakena bokena oyo bapesaki bino te boye na oyo yabi bafrère ya lelo oyo nayebi soki église ebeba naloba nopolele nzambe abeba te basali ya mitema moto na ya posa lokumu nde bakona babétise oyebi ke nzambe mpo atombola moto eza pete te mon frère nzambe tala bapaster ebele batiaka na babisi oyebi batiaka na bawenze ti lelo basali ba 30 na ministère na se est ce que bao bayebana baleki bao wana te mawa nzambe ka ndenge asalaka solo ndenge alingi okozala motei ya bawenze ti okokufa obima lokola oyebana te mpo otiaka bato ya balabala
mais na miso nzambe koti bato belelo la koleka moto asali ba campagne na stade ebele okopena oloba no wana vrai mosala nzambe soko otemi libosa cher obaba tuna yo na bato to na likambo bayebi jamais kopesa badetail ya vie na yo privé mpo bamona yo danger babango bapesa lokumu moteya bimisaka makambo nyonso apasi ya mona mpo pesa baninga courage bakanga motema te basoleka na pasi balula kotambola wana jamais moteyi nga na kosomba prado jeep nabetela bino na miso balike bomoni nga nana ba Mercedes 4 nasombaki tube na sai bafresh minene moteyi wana naboyi te mais eza na parti plus moko ya ndeko na nga na bano polele surtout biso na afrique tona makambo te ke bana bateyi bakoma koswana bango na bango bowelelaki nini na kobatani bando bima na poisa mosusu koma ye moteyi eza na mwasi obimi na mwasi aza donateur ata abotaka te mpo na onction na nde mpo fungola eza nsidi l'éternel nayebi te biloko yango yango nga na bananga polele nalukaka lola lokumu te nga nalingaka nakende nalola babrahamu te nakotya ete ti pamba oyo mutabanda ministère nalingi nakóma na nga na duni ya lola profike ezotanga naza na lola nalingi lola na biso soko okoto te nono osali te epa bajohn po bapaster john lola na bango soko ozolisa bawolo na palata nakotindoka kende malembe koto komona pa bamoïse soko baliki omoni pa baabrahamu simosoki pa baeli okombanenga pourquoi kolo mokili aya sukola baye kolima kolo bateyi ya lelo soko koti na église okoluka ye te na misi kotalika bimoteyi titulaire yeyo vese na ye somo oyo basegolo koa babiso ebe koa mapapo apese oyo bavese wana okopesa polimbula sikoyo azokende ezopanzana naoloba na yo okoremarke en tout cas naokama bateyi ya lelo elekelanga bokomina kosomba mapamboli ndeko bozokondo futa mbongo moto akoma aveugle ozokosela nzambe makambo ye moto abengi yo pourquoi soki ozosala bongo oseti obembe na cercueil opesaki mbongo ntango akosekwa moto amoni balobani wana nguya apres wana ozoluka nini na mitu ya bato apres okosa oyebi otalata mpo batindika mbongo bafoshima ngani basala nzambe akala baliesa bango na corbeau azaka na miracle makasi mais atinda te moto alesa ye na mona moko badepute akala ayakoluka lobiko ntango abiki ayelie mbongo abi te ezonga sergo na ye ya lokoso geazi tili okobonga na bible alanda bi mbongo ya depute kende pamba ya ministre alanda bi batini nga nasala nini nazwa ntango azwaka bima balepre ti lelo naloba na ye basala nzambe kombe baza lelo na modele oyo ndeko nanga bokofingisa nzambe mpo bandikelamu na ye mpo na nini oyebi ke moteyo babangaka yo soki osali betise emonani kondima bato esaka nini ekitaka oyebi nao bano polele omona moto oyo ngana kosambelaka taba paster koma bozofingisa moto anyokomi mpo na kopesa ministère otambolaka makolo esangaka te ebi batoko basali babetise baza ta bata nzala te nzambe asa tombola bango bakoma na mwa bon bape na raison otombama mosusu eza otombwami okomi nde mandia yana moto akotombwama komi mandia otyaka bandimi kati nzela simisa bino mbongo alikeli babozoba ya kofuta nayebi ngai nayebi lipambola nzambe ezaka teya ndenge oteyaka oyo asepela apesi yo omona moto mosusu na veste okanisi akopesa ebele nzoko nde aye na voiture kaka timilo na bafrançais na bapromese moto mosusu omoi na lipapa na triko oyo ndela ezanga ntina nzoko nde moto amemi bidja pesa oyo ye wana yango moni kakisa lelo so amonika moto na lipapa yo te baoyamba yo te baoyamba moto ya voiture mabe naoloba apolele mosala nzambe eza lokola docteur akopona maladi te soki ka eye docteur ata liboma ye kotala te soki asimbaki kisi wapi loko aza na malaria 4 plus beta ye tonga zongisa ye mai soki abiki zongisa ye fulu naoloba na yo komana kobaya kosimba ye pauti fulu non bateyi ya lelo oza na triko kolemba na lipapa koyambo te oyo te ndeko nanga totika eloko oyo bosilisa église valere mpo osa kosambela ekini bato ndeko nanga motu mosu akokende église azoka soni mabonzi eza te bazorevese mpe namoni groupe akoto bapesaka te mabe nga opesa te nzambe témoin moto amemaki na mosala ndenge ofutela yo zaka na patience na nzambe babikolaka te epi nzambe akosala yebanisi yo napimbela na mbongo kozwa koyebana te sujet ene lokeleki mabe te tuna ngani ndeko nanga bayebi mosala nzambe andor ya tefe ndenge oteyaka namni bayaka ko bandimi oyo bapresaka oyo baza na mamituka na bandaku oma kolanda bango na pembeni obenga komoni ndeko na nga paster na bino na kotamba makolo ti wapi boyotika nga bendenge nini tala nda bana nga nde bazonyokwama oyebiki na za mabe abandi komisa bafrisa kobangisa mpo bolenga mabe nao bano vérité ça c'est la mendicité
ndeko nanga yokanga bien. Je te dis devant Dieu. Omoni ko mukili. A trop sévère. Bato okuti ya mukili asasi mtu musala na soka futiye. Bongo nzambe ko sesa musala o fele. Neto sona lobani. Ebongi ebele baziba mbongo na lero nzamba atinde bomba pambola mate. Bango ba bricoler betape pona sima lokumu. Na pesi mbe besata eli ayeba na kama musala nzambe munene ba roba zo banga e. Mais nzamba permettra corbeau allié ça e ndeke. Est-ce que ba patron bazala te? So za ina tele bango bani. O so bani ba yebio. Loko saka onction. So ko lobika be na tele ba kotinde lombo mbongo ndele lo makambezo salimu. O mwana mutu musazo pesa passer mbongo na ndako. Tama ke defendre passer avec na tele moni nzambe nanga sali a toucher mutu ko motema pesa nganda ko na mbongo. Mutu ko so tala nzamba toucher ngate. Yondo iko lelalanga lokwa bose bosengi. So yamba makanzambe na nzela na yo. Amoni zo témoigner nzambe na menga mandifito senga ki ye. So akokanzela nzambe na binomi nini? Na boye lokolo. Dala. Na otia bina parole vrai. Omoninga première église motema na yo. Donc nanga vrai. Linga nzambe yo moko. So OK église, OK ka poko maté passer mais passer a pengwa abebisa côté l'église itetala motema. Na pambola matena ela nzambe pona kota lola soki na ngindi mais si sepe na ngindi te manfu e comment moi puis ça mo bolo kota ni fleur comment moi aboni ko na matena bino ko tsaka batu mal à l'aise bon so la ne to konde se me royate so bana ba meli kitende ba kokola mabe so ko chema si alliance kitende libala ko sabana te abate ya bino ndengeni so fa na commune rekile ndeko sana mahele na vite wani mi bote mabebo na bana polele ekota o so ngindi ko mi à l'aise to mwana batambongo bela kitana likamusele ke passe atiki ni mbongo atiko mi je ko je urika ko nini koma mbongo batele to mbongo za suka bate ya lokoso ko bunga bango te ba pesa nyoso na mbongo ba fo bate na bana polele vraiment te sana touche bandimi ngai simba te bandimi ko kabela ngeza volonté ndenge ke musisi pasa so tangi mutana kabaka na yo bozonga kuna ngala ona za esimbe to tala ngala bataya karate ba bete mbata pesa litamo yo sa motif beta ngali mbata mbale yo saka na ukita bible ko yinda bon yo mo eso me passe ko simba ete abundaka mingi na abundaka te tumola ngande otana mboka mo foyeba o 2022 nana yakina nani te mutu na compte technique vie comme il passe avotala mvutema tala conjoncture ya pays mboko sele sabatu na tongo teka na poko bolela fufulo kwa kosinga matanga o ba mvutema za na kati yo tala mi sele te bele ba kondi na mi komene mabala banyame coup fil kwa conjoncture kolia ba soki fulu na bine zangi ba déchet bandinzi mo ba ya c'est bandinzi ba zate mi sele te pe balia ka so fulu tala ma fulu za la propre mi sele te kolia ni komene mabala mi sele te coup fil na mili kolanda na mi bolamba kati na lo bana yo comment bandeke bapumbaka su te mapeke koma kilo dikola nzala namona museleke azolia fufa masangu museleke te atiki bangungi atiki banzinzi atiki bafurmi atali biloko abina babi baro mboka eza déformé ndoko na ngai nayebi sio ozomona me bamabanki obina wa bano ferte ndimanga témoin nasala omwe 4 mois namona soki banki na lipungupungu te basila bakufa bakenda to bapekisa bango conjoncture nzala oyo banyame beye bakoti kikumbi kolela lokwa bato kolela namona nzinzi na mai ya misu ngabisanga matanga nzinzi azopume mutuka nini mboko sute nzinzi oyo mboka naobisa yo tala naoyeba no polele tala basoso ya basi bakoma koboya mabala bango moko ngai kala ezali so moni soso mobali na yeba loko mika so moni soso ya mwasi ye moko seke yauti na divorce basoso ya basi basali ba divorce mibali so tolandi bango tokobela estoma tokobota ebele kolia pa tikanga mona miye na miyebela soso ya mwasi abomi libala nga namona mbwa azwi zemi ya boko bota bimi na zamba le matiti moko kolongwa ze mbwa asopi zemi alobi ke botelaka bango bana na lupango oyo po bambwa mingi mibali tomonaka totomonaka mbwa mwasi akomi na ze ere abotaki yo ntango bango bateki bana na ye barenforce ata na bambimbi asentir ke azalaki na nzala taka mbwa wale azokonda na kokangela bango mpona kokimisa miyibi mbwa atimba lopango ezonyokolanga zemi ya mibale bakosala aye kozala zebiaka bango mbwa azwi zemi ye akatiaka kobota
epusani mbo abima libanda lia matiti ya kosopa zemi mbo apenda bwa sopasi yoko bon mbo yoko mbo na sa mutema kolia nanga manka bana nga liboso na bakola te kogange tala na ba no polele na ba makambu ya pourquoi no pesa exemple na tira makambu ya 5% sa biso na nzela nini na tirer les sons pe lero toza kozala zomba ya makelele ya bato na matoi te zala mayele ya kopesa fi na onzela zala na kamio eza na moteur ya kobeba me frais ya malonga mpo sala tibe kozala pa pasi ke oza na kamio eza mbangu ma esa frein okokufa fa kongo akomi lere moko cheke yo avo sala dépense ya makasi talaka yango na ebandeko totonga ndako omoninga nalo banoje matin parler ndeko nanga nandimaka natikala bolole ata ya kolia ke bolole ya makambo feti oyo basali bamariage balati baalliance ta mabana na bango eumeli après 2 eke mi-temps na plexi bango baweleli kobala na sa bazala na projet kobomba libala ekokende wapi tala lokwa bapapa na biso mabala kombi bapapa baye kobala tosi tokomi mikolo fidélité utaka na motema ezaka na alliance te oyo na numéro 1 bebe oyo abali kokɔta na rythme na ye te mpo yebi ndenge azweli te nga oza mwasi na nga tobotino bana bolingo ezaka na mitema budget na nga oyebi nabombelaka o te naza mpe na mosala moko te bapenza makara kopani te makara kopani na nga ezaka courage nde malamusa nga na ntongo kote na kobima natali matete natali ilema natali ngombe kote mbongo ekobima challenger a boye epuis omonanga mobali mabe osali 4 na boya yo kolia oliaka te moto azanga makara kopani mozoli ezoboka fufu na fulu eza prêtre te boniko nalingo modiani honorenga yo honorenga ya mbambo ndenge okufa lobi zala wana nga kolo yo mbongo akohonore eza $100 banda chando teka nga mpe wana tikayaki na masango to mpe kobela bana kofutela ndako eza difficile tika topota na mokolo nzambe akosunge monani ebele tokosala mariage basi ya lelo bamitema soki ozwi mwasi ya motema moto okokota cimetière avant bakokosaki baleo na famille nzoko nde oleka nayo banopolele mwasi ya motema moto akosiso makambo nyonso ya vie okoyina bakamarade okoyina famille okomaka neti yo privé na ye oyebaki akangi okikumbi so bandeko nde baye dépense ebele oyo ayo franche. Alors, merci beaucoup, Pasteur John. Les appels maté au PSA et bandeko bakotala biso basoyo kango vraiment na biki na mito maman patience kabisa. Alors, Pasteur John, comment on a un prophète au hasard renommé à Ebani comme il prophète Denis Lessi pour tout le monde circuler torse ni l'impression aux amants commentaires par rapport à ma comportement moi bongo. Le comportement est ça qui est Congo est un peu compliqué. Congo basande yoko na peso sentiment. RDC saboy. Omoni mwana oyo amakaka mama na ye na miso bato. Ba camarade ba betelaki maboko. Osali bien maman ne pas l'église manquer bien. Ba okumisa yo ndoko bazo pointer pe mabe. Mukolo boko sali kamoko ba discuter bo so na bona mamba dikito to finger mama abi na bino. Ah oui. Yokali kam nalo banoka. Yeso ba mama bino mabe ba bazo prier. Mais mukolo komone comme tout na ba na bona ngama kamumba dikito to finger mama abi na bino makambwana. Qui ça va reconnaître les locaux bazo mais on va se dire tout touche. Donc on réfléchit quand tu vas prier qui va comme qu'on fait sous yo. Faut à la mayele. Na le bano polele ya moninga na sala makam na sentiment na terre to la petendenge za. Ngana ba kananga clair noir sur blanc. Coaching na ngai za simple. Linga nzambe nenga peso pe moya na mukini. Olenga mutu te po biso tunza menda chabiso. Ba poste to kuti na mukini selo catégorie ba tu ba chapo na kopesa ka ordre. Mais vraie version yo na nzambe. Ngande na zao Congo kobongisa ngate mena na Congo faut courage nge sala na luka lipa nde ba pesa nga valeur na Congo so na tala ni Congo sunganga na kobima ina personne na kolela piaka na kokufa ofele so ko comprendre ba tia to la paix ya omoni ngana yokela kanga mama botanga na papa kutu noka bango bien te batu kutu babotanga na zolongi na bango na yoka bango bien te kayo difficulté na ngata na expliquer ko comprendre ngote ko ngana zoke za kilo likamusu pa ne ko sa deux maîtriser pa na nga simo na mibomi na bano polele na bano omoni vie soko bandi ba calcul ko sala ndengo utana ba difficulté ko tia fina retard katela ka fi corner nganga ni te ba changa ko cha famille ngana kweza poule na poule a fait poule na ko tika makamela la boete na ko bonga te papa bonga te ngape na ko bonga te tomboka ola ba ngafo na bimiselanga o batama ya yanga na ko ja mutu te yanga toka sanya fete na modèle ko sepela liya biloko fete otika ke otoka na fier
au lieu bamonio menjo kotondi te ozama alazi na feti wana yo moninga asala loko moninga na ba no polele so bato ba comprendre idée nanga ba comprendre na wela ba vina concurrence te na ya ju ponda mbachanga kokoma nanga na age za kolia te po bato ba lia be kolekanga lelo bazate ngana za mutu moko ko esanga misapi mafu yoko na za na vinza mbalinga esangoni ba supporter bo wolo la kota tika kana terrain musala pu la punda ngande na hota so coach alinginga te ona ko bimana match soki nazokufa te magana za piaker mais nazokoma lelo nzamba linginga aloko ko nanga wapi piaka nanga na kabela na nokanga kilo so msela nganga ngana nga o abala mwasi ya fo est-ce que mwasi yango na lingeli yeye ina lingia yo o abala na kikuku ngo ya nani yanga yeba ko vivre na vie ko zaka na complexe maloba batu to ko bele soma na vie zaka courage yeba ngintela ko bonga fo wololama ocholama kende na vie so ndo comme important tala pesi di plaisir cha mutu o pianga raison vrai mobali azaka taka de pointe adingaka mvula te na ferie jeu ya bamanka so tala tumoko oyo bakaba nakosimbisa nga mpa nani talaka moto okolanga nakodefisa nga nani azwanga charge nga ata likambo ekomi ya 1000 francs natelenga lokwa moto abungi na wenzi nga ata 1000 francs nadefaka te po nga nakopianga donc moni nga moko tongo makili na mai eza ndeko nakomono verité nazaka mama nataka kobimisa nga na moi nga nabimisaka nga lokwa natindi mwana moke lipa mais nga moko nabimi okama etomonaki na yolo makolo te etalinga te etomonaki na bumbu te ndeko na nga kotambola mpo journée ebimi mpo nalukela nga lipo kopianga kilo na pokwa esengo na nga to ezaka ke na pokwa sans frais monana soki eza na poso naokita motu nakota so mabibi te solution ebimi nga moko nabimiseli nga raison so soki okende yango une semaine 1 mois 3 mois ndimanga nzambe atalaka siko oa challenger nzambe soki asalaka mpona bato bapriaka nde bato to eglise banginda nzambe asalaka na moto azaka tikotak soki azaka ataka mbambambamba te oyo aza ataka pistonnage naofungola yo okoyeba bale te excès d'entraînement okoma titulaire koleka meilleur aboyaka entraînement nete so ozo comprendre biso bao toyebi bale te mais na tere totyabi ndenge nini emplacement nayebi nanga bale te na emplacement nabandaka na mpe photo ya match te est ce que kongo tiebeba nazala seri lumumba azalaka nga nazala nayekoya na lero nga na ye yanga nini oyo batumba kongo yanga nini bayita bakalinga banyoko yanga nini etalinga na nini. Alors merci beaucoup Pasteur Zol. Les appels à moi question mon pena au pena vous mais à final go raté te utai pena pas de connexion en France papa héros Scotty Ndetani. Le pas la prophète moi prophète Joël Tatou tout le monde dans les réseaux sociaux de connexion est pas là déclaré par rapport à ndenge ba une église na ba singa luke tu ba misa webele bele mbongo ba yokanaki o maso ba mamde ko ba c'est Monica biloko ne zo bima place mascarade ndeko nanga lokuta place bandi ko bima ba ma iba ki fo ezana kati ah oui comment eloko bozo mona ke ezana futala makamyo so bako kosa na c'est une question comme ça OK ne pas déjà to motani ka ke ba yokanaki mabe c'est fait politique c'est na kati ouais donc ndeko ba pe 15000 pour ndima ko madama mutamisala mabe yango na biso et après ton de les réseaux sociaux parce que ayo ba ndeko wana kosi ndeko so ayo ko aye na l'église te ko avoué akoma baba ti dimanche mais dimanche yango le dans 2 semaines passées l'équipe de akoma aka baba te kasi moni ba ventire ko kosakana ko muki siko oya salaki akoma bongo alukaki nini pa kotala bakopange ko miboye omoni balanda bakopi na sin omoni na Congo eza boye ninyi zo bete batimi kono piaka susi akonginda oya ko yapana nga mikolo akonginda na oloba na yo nzambe azaka na modèle ya bongo te je te dis devant Dieu nzambe balandaki na flatterie te ye kolo biso nzambe linga ekenaki na kota lola linga nzambe ke masumu elekinga donc nzambe bombanga pasi ya Congo ba difficulté so na landini baningi bazozwanga na za piaka na kosimba kisi bombanga na ngoni ngana sambe na bite ko sambela ngo bato ngana sambela nzambe ya kobonga te na sambela nzambe ya koluka na kota lola oyo komela ngezaka ye moka pona zala za toke yope baka ondi mondi mangate mafunga kolonga na ebinga na te so comme et puis ndina te akana za na posa tabongo la mitema te so bo kombe be na lola to koma kaka fete to ngo tsamba ya kaka lokwa bisa kinga sana de risque na ora no polele mwana na te aka na te kana avantage ya kopesa mutu raccourci mukili eza bien poto yao mais yebango fito to longwa wa sécurité malamu eza so kisimaliwa to kufa kate to chanza kande nzoto to kendo pema na poso mena kati
na mokili na awa linga awa obongisaki okufa osenga nzambe pardon naoloba no polele ndimanga siyoka sikoyo intérêt nini naboma nzoto na nzela mabe bato babetenga maboko nasombi bandako nasali bavoyage nasi bamilliard mais na nsima ntango nakufi bosalenga bahonneur nzoka nake kuna epa nzambe te bato mokomisi nate so nakope bato bakomprenaka mabe tokufaka te soki tokokufa nzambe akokufa yokanga tokufa jamais toya bato toza baesprit esprit elakisi nini nano kota na kasho te na molilo oyebi bato te bozosola bozotatike mongongo ona ya oyo nombre boyebi te bozosatike mongongo mingongo wana ndes esprit nano mona mongongo mo te na kasho na butu ezoloba makasi okanisi okoza monene ome na ntango benzoka bimi okamu ozoloba mondie yeyo naoloba na verité kose représente nango na mokili po enga awa mokili malembe soko botami esprit na nga oyo naza lelo nga naoloba po toma na kimokolo ezwaka mpe entraînement konguluma makambo okompane nzoto mopepa mokili epusaka yango evimba ntango kaka yango moto epesaka esengo mona aire moko boye nzoto kolemba yo yanga bien obando koma koko nzoto bando boye yo na nzoto bokomi mibale na kati bagarre wana mposo okende me kilo eye kilo ngo nini age mati nzoto bando koma pete so bando tuna okanga yo okama komi koko chomu onini elasini toyaki na yo tobombaki yo tolembi yo simba nzela zonga siko komo koboma nzoto na biloko ya mokili eka kopesa rapport sima ezongisi yo oyo bato naoloba no vrai yango moi nateyaka bato kokosana kobebisa vi na yo te osimba mpo bamona motu monene nzoto kolemba yo nsima awa nde pesi danger ebandi ndeko na nga naoloba no vrai eya na eloko eleki mabe te okufa so bongisa na nzambe premier cas moto asomba 50 ndako 10 ndako na locataire so bakufi bango to bakendaka kote moko cimetière koma ekolo mbongo ebele biloko bomela nzoto babetelo batitre kaka mokolo okufi bakeluwe na stade de fête mais otiki na opa na yo obuda ya mopaya mais biloko bomelaki nzoto bapetelaki yo maboko esanzi yo nzoto eke na cimetière estce garde kona kokengela azelaka ti okoma tala naopesa bapi secret namona mpe te moto akufi loko azaka na mbongo batia ebe cercle na rese po mema biloko alakisa lolaki boyeye rien oyo nakota meme image ke bomi tie na risque voyage te kote kozala soki oza courage lipo kobima kozala lese mabe na bino bacongolais bolingi kolenga masolo ya bato na kolulaka vie spectacle eza nalobani mpo comprendre tala omoninga so na zwi ya kolia na ya kolata ça suffit kobonga eza nzambe naza mpe ndene konzo longwa na bakalikile komonaka mbongo mokie komataka te kolobaka teke $10 fola $20 foge nakobano conseil monaka mbongo tu mbongo linga mbongo esila yo bato bawolola me nzambe amonike te azwaki $5 10 20 kalikile amemeli na bana na kolia ndeke esila mozwika na ntongo $10 mbango masoko na kiti ya bar wana makambo ebele na ndenge falo osala oyeli komela 5 bouteille babeteli lokumi na ekala eya na bakomini mosusu na kisasa soki ofandi ezopesaka motema moto tonde fa lokwa na babandala na balemba soki oza pia kuma okufi ebe baza na maîtrise te fete ezokana misima basi bazoleka posa mbongo ezodeka na fufu na mwana moke lokwa mwana 8 ans na ndako tata efufu eza me libanda nga na kuta na makambo ebele nga na fanga bite na nga na buta te ndako ya nganga to andenge moko oui 10 000 francs na ke mana petit momi na bengi toke kala na ozapiaka na zona okangela petit sere nanga mwasi otyenga fufu 10 000 kote apiaki mbongo nazalaki te kote baseki bene ezalaki te nakotanga oyo eza vi te na bina otya vi na nga na mbiskade nini okopia ngai raison nakoma mayele nde natombokela nga na veruya malongwa na basentiment oyo sentiment eza nini te nakomonaki te vi mpo esimba nga moko kolonga fona bongisela nganga bawolola nga baseka me limite nga na kokoka nzambe akomonaki na forsaki awa ndomoni wana sino te nde babola bazwaka esengo te koma moto azangi mbongo na miso bato azobima pamba maza na mwasi na bana babengaki papa mobali na ngai yeyo koma moto azofuta na esika asali te me bazopesa evala mpeka na bato ya quartier sikoyo lokumu na ngai nabakisela nini mpo bopesa ngai raison non nakolukela nga lokumu na place oyo makoki afi na ngai esuki mbongo nakotya na nzungu elambami eza nzungu makoki ya mbongo na nga oseka diata asangisi leso na pondo esika moko eya ndenge emonani lelo mpo bana bakoma ntongo
na vivaka na vie na catégorie ya bagarre te na vivaka na vie ya ndenge ke nga moko nalukelaka nge bomba nga ti mikolo nzambe akokisa mikolo na nga nalongwa soko tokompane nga nayedi nani challenge a nazowela kozana nani bao baya afanga nakuta bango alo yanga nini nga nazokamwa yo na acha obonga te yo koninga nga koleka nga moko nga kolonga omonike esimbesele na foto esimbi te yanga nini na bino ese nga na limina za fute nasali physique nyonso me na bino nga bale te nga nasala nini tienga na dégage nasoka mpo natiesa bi apo bobuka ndako nazo biso polele nga ezala clair nga moko mosu namelaka ti mosu baotina nga yo pende eleki baotina nga nasomba ti lokwa joueur mata nataki ko mata alikonga balocataire nga emesa na nga ti asinda na ebulu kutu so monge na tie miniki seke nguba sanfe ya likolo ekomeni nga ngamba omelaka boye kosa maladi dabord sinde soboma bacorona tata miliki nakesomba libanga miliki ya desa tina tie libanga mini nazomituna ngo moko natieleli yango nini nazovefe pena bampani nyonso nazomatina nango te ebepeseli nga lipa desa pamba yoko bato bamelaka nde boye bamelaka nde boye me boye yango nini tala yomoni tala nanga naloba mosusu mpo bakozwaka ide donc nanga kisasa fo mema excès ezokende longwa na basentiment oyo l'air mabe kongo ezokende na mpani soki olingi okóma mabe na kongo kota na ekiri abo babebisa soki niveau normal nzambe agreye yo okoyinama na bato kongo soki otamboli na logique okobima bolole mpa bato même bafamille na opepa bana oza bolole mpenza yo mpenza oza rate mais mpa nzambe ozotambola malamu mais soki osepesi bato babetela maboko bakumisa yo se mpa nzambe obebi ndenge kongo eza yango moninga so oyoki nga bien garde bande sala ozosala bowolola nga na fulu emilango na olokota nakende ozongisa ngo basokoli batekeli bino tangawisi nga sekanga nakomasa mabende na olokota mpo nakende opese sans feu ya mwana dia yomoni nga kopa mbongo na boya maaventure nakomisaki sasa kwa na bungi na Chad nga nakosa kopa awa naokitisa babiloko na omema koli mabokilo aza omona ngo mona ngati naoleta mpe na mana bombelongi te ya nini mwana bino aliaka mabe alalaka te oyo eza kopi na ngai naza porter ese koza porter eza lisuma nakosi aboniko eya kategorie ya fi na nga na ekipe batutu babataka te metotaka faresi moko bino boye ataki ngai naye défenseur uelema na nanga bidegaja koli nyonso fo namema yangani tokotubeka na pays po pays nga te fo nasimbaka biki batutu basimbi biki babongisi pays okoyeba bokozwa bagros moyoni bozwa te bino oyo mboka donc bata français bazala na avantage trop akonginda mpo lokute eleki mingi senga mbongo kaka na français mutu to okabela mbongo senga mbongo na lingalo kobima ndoki walingi aloka bato nga frene bato biso osengi na kimongo okobeta makutu banzoto kwa moyipi botumba batumbanga nani osengi mbongo na kimongo mboko nayebi mais senga kaka na français kango amanke aza penda en tout cas yango sata oyo aka merci loka mabonza merci nayebi trafic d'influence RDC eza mboka ya bato nyonso lelo ebele bakomi na mboka bapaya soki otali bango bazali na bagage te na kisasa ateka na bagambela ateka bakopi atambwisa baposo yo ozomoni motambwisi baposo wolola obima pete na kisasa mpo kolaki bie bana ya papa na biso général bokweya te mais owana tambwisa poso lelo nde mboka ozomona ye mutu afanda mboka oyo orefaka okende mundoka nde motambwisi poso mutu akoma challenger avoyage nzela 4 fois voyage ya mai bambisi bapanye teki ake chikap angola wana yoka bango na bana wana waya azaka piri biso abeba te abonga lelo ko mkemke masanga tokola na ye tinzanga ta kodiko belela comme important na olo bana vérité bana balika na ma classe basisaka diplôme o basanga ba lauréat besaka masa ko mo bimina fi anga obi niveau na nga bien avant bien makamtu fotala obi d'abord obi niveau na nga baitelo bakamaka na anglais basolaka na français bayebi putain de merde balingi so bamoni basika putain wana mwasi amoni kabwe mobali na nga ze ntelo boboya biso banzusi na bapolo biso bataka des points tricot elemba mais budget na poche kisasa yanga oyo mboka na opesa bapiste
masango te sila ka bana mamelango batalibanda bataka ba courage abina tamboli kiela kolonga mabiba ko kana kwa yela mamoko tango zole kananza ko mbange pena masola français tala bato taba kongola biso nyose yo obimi étranger ko lanzala o mboka yeba technique de guerre yo sakana fosa tala moninga ndako so bandika 3 mois français fona kimayo kunzela ko o te bo memete bo mema muto te na français na yo bo so kuna bo ba papier kala journal atanga nani kama bato ba yebi te ko anga toke de kufi kuna biso bata français ni ko pona misala trop balobini anga non omoninga bagwa ka sima na lupango o panga ba voisin ba auto ngakutu nakoza na fandi boy nangina binati kava na faina mwasi nataka bikamia jeke isopizelo na mwasi ba projet wana ako basi banyi ba fiera si bona loboko bon asa ba programme ko somba so mwasi ka na loboko azo chaka misapi boy moibi na ibi siyo yo asa chele bo mesekfe ko somba ka periki bon o sombe anga shawama misapi na ngane ba kontirani nataka misapi chai oni yo o ataka de pointi yo le bande mbala masangu na kawa wana zombo la bisa yo nda tala ngana ko pesa 5000 francs et kotala mutoki ya bien za kitaka boy mutoki ya mutatangoli na kolini ngalo kwa frisi ndenda ko tonda kimbula sko mabisa zo swente mutoki ya kotama ko bimanga awa na bango awa na point Tabambu ekwe akapeno kitete maloko evimbi kwa matutu mutoki lakini atamboli to na pesa 8000 ngana utima ko yo tansuka 8000 ma chere yo za mukona 3000 na zaki ya ba gaza ah mboko na zaka na kota ngota malewa na nsu mabala boyete na lingo soko sakana gisa soko kufa 20 tika motema libre yo moningai na zo abino polele soko lingo tambwa na vie zala simple makamba ko lia ko saka na bikila te po ngana za takana makamunyos na kutana ba manga na train na damatro kuna ndo ba yeleki cycle na gu na uta ko temo be so pinde bebe lingana so kamina kota matete ga na tabate selo muka manga so la manga pesa kabisa so funda dade pu musika ko so la mbwa na tababe ngabi otre na ko tshina kati kabu ba manga weba mango ezaka mukoko lipenza so tobelika mukeso bina kwa tofina weba manga e vimbi to ngabi yango na matela ngobe witi kobenda ba yo kaku kia neuf yo ka muto nata o sa ningabi o matemo tiki nini o sa ba fruit yo moko basi ba longola ki bien na saki o tikali ka ba fangabi yo sa ba fruit ko tika ngobo ete mole na mona ki pasi o sa ko gâcher bon tala moni moko anduka foka kwanga ngana kota mama leo anasema makokoto hizo sema makokoto alio na malewa mama naruka makokoto kama mama oza maladi ngabi na maladi te mama yango ndeza ka kilo ele beli maka ndisre soko cheche be ebele ngana soni te ndona bano polele ngana kana fisoni te so liyo kisoni okende tala yomona nzamba sanga différent fosa ka kwanga ndeko na bano polele nzamba salanga très compliqué na yokela kanga soni te surtout na makambo ko luka vi na memela basi moko bambisi na mwanda tuna perenko bazo jeep ba capitaine bambisi mabenga o capitaine ngana benda mobile ambisi ko ba pêche na tala misana na sasa expliquer ko piquer piste ni na salite nda na kongo na ngamoko yo tinda mapa mwana mukia 6 ans wati loka loso na super soso samusu yo oba kotala sala ngote na daya fanda yo daya ngana ataka o mboka yo so leso mona locataire batele leso nani oleta yo moteli ke sekela mwana mino esatio kanga o za gashi pole bezo bebsa chando boy pa mwana boy mwana pa simbi to beta kwa drum sa tuna ta ngabita chando na liboso ba mona nga na teka boy akantishe asiso ngulu masika kotamba ya kokoya koya andame masenga bitika sana ko ise ko beba na bengine pona yango mana zo saka na tumene kai yi asiki yi asinga litama na benda sani pembe
c'est na toki bitu wala c'est quoi j'ai point 4 mwana comme simba litanga bon na ela ki chando miseso ngakaka o mboka le fiance yo tala yo so moto ni tabana mike oko so kutuna mwana okoganga mboka poto na information bino balia ka penza to lia ka saka bosi bolamba ko memba misato nana bela mutu te yo na kanjango boki nakola seba mama bino abokende le meli kwiti ngambo bana raison 4e kwiti ndebe baka ya fobo abo yawa bona ga biso nanga maba 4 aboke nango poka misezonga bon yo o mboka kisasa tozana na ba 35 tole ka fufu na ndako ko bana 8 ans après ba que toza mfuto oza mfutema pays de chebiso kachi soki basi batuli libali bazangi mbo kolia nanga lendi ti dimanche passe nako chama 6e minde ndengeni na mboko chama 6e ko sila mbanga ko kami tout un après ngana mwana mtasobo ya mwana itata o ngaite yo afula litanga kanche ko fimba ta eza yo charge elekiyo na bana mo pesa bima batonda kate bana lelo koma mwana leli pa desa sumba depo eza nini machine ngo nini stafe na libo mboko yo mboko koma sana ba deja mo ko le ka bomba Ukraine o mboka te ya bon na fungola yo mwana voisin so ngana ni mwana kala mexe premier liquide deuxième liquide faki aki malu kwa mama naye faut tata mais mwana obeche premier liquide amini deuxième liquide mwana to préparer ko se capable ça coûte na pecha kolia so ko laisser bien mwana pena mwana mwana tina final mwana comme prolongation oh bana lelo tala na ba no secret surtout bande on ça basi nde ba ocha ba dinga kilo mibali ata bazaka miyibi makuluna mais mibali na ndaku baka na valeur makasi koleka bana basi bana ba bêtise azomona nzala ndaku bakoli na kafriage akendo yana zemi moko mobala mona na kate mutu azotia zemi mutu mususu batu mususu balesela ke bana na ye moko ozomona ngamona 3000 moninga nango na ocha beta pona lia na dame na beti en tout cas bana basi omona bana mopeza noko yo onde batinda ba mwana koma mwana sisi ko ngulu masika ba kenga noko naye batu bakole kabisa otala ka yo noko ero pese pe sanfa que me somba bombo mwana sisi ngulu make pona nde manyoko biscuit kala manyoko ebi ke boro nde na tonda kana kolala awa boro bimawa vraiment so moni mwana zo soite eza conjoncture mwana aliaka mabe ya kotanga mabe ngana mona ngana ndokinde classe na zongi 17h 17h30 18h na koma ndako na zo mona lero wana bazo senga liboka ba fase ba tuta pondu yo mona ba tortille vie eza na makambo ebele yo mona muso mwana tongo na leki na mwasi mama keteka bana mikia ba 6 ans batelemaka na kona batongo bakola kala mwasi ya mama ye po badefa mafa bana mama kozwa mapa ke koteka bana batike na leki na ye omona mwana na moke bake pompe komela mai ondire bapine ke kwado bakisa mope mwaka simbi leki na ye koma mwana koli na ba 3 ans même kobeta bale munduki ya boyi omona ke perte kokita fufu mwana kofanda Congo to ça mabe obi ADC ba kondinde bazo sala mabe donc c'est mabe te ba kitsa fufu donc na ba kitsa fufu c'est fufu 200,000 mabale okufa tendengeni ibale ko bima besko tendengeni feta mobilité surtout ba sema ka makasi ndende ba okima kabino ba sema ka makasi okimsa mobile kuna le mama ezo simba tena bimina 40,000 basi on professeur 40,000 rabo mapona wenze ba fufeya akende a changer mesh a changer okuna a sombi biloko a lix bozami satu 4 nzungu na moto ndira d'anniversaire ya moto ne bozanga frigo pa sekola ko kabalo kwa moto moka za moto na koko tinda sani bango ma afile yo to kocha pona bango tellement ça c'est livraison arbo wala le komina tongo tele papa maeki
ndakolo mbongo nakena pepele bango batika kolia biloko elala or moto kobima nde fo tia kilo pa ke nango aza nango ti poko atala nzela bien kongo ape na bala yo ne bosakana via bala sa bino kula okeli bale bosenga na mboka mabala mbangu te mobali mpona kobomba efo nini mobali alingaka nini mobali ndenge aza wana soki oti mosala bayambaka ye na attitude nini po osenga mobali mbongo fo osala nini na bano polele eloko wana nde ezopesa bino na bakawa bozoyola kobala basika na kitoko comportement boyebi te libala mwasi akotoma ngbanze mpo ini famille na likolo na ye est-ce que mama abota kobima mabe likolo ya mwasi otie na ndako leki no propre kobenga nde likolo ya mwasi surtout ekisasa mibala mikolo bakipaka te ka bolingo koya na kwitika likolo ya mama fo zaka babiso oyo nga mwasi soki alobi na cheke yango nani pourquoi alobi boye jamais bato totina bako loin comment mère abotinga nga bima mabe na lero yo mutasalanga na sa soko linginga pomoni ye mabe na etikela nga yo vive ndenge eza basi akisasa akolamba mbimbi baoya yeso baye akineli bango baoya yeso baye so tira bango kwa kopona obunga bango te soki ndeko no moko aye yo zate fo apese kita so te misolo kwa kosenga nyungwa map basi akisasa me bande koneso baye ata yo lali baso tia musique na ndako saba tuna ta yo elasi okoma pepele vraiment si même bo tana musique te bo tuna papa lali mobali ata sala ngata na chômeur so na bimi na beti tuna tana ketana masolo adam na sali ka déjà bitana e tuna nga papa uti wa bonne journée ouais wala bana polele basi ya makambo te kaka pesa nga $10 pesa obunga te soka kuto na mbongo na poche wana bandiko so ba gente sa no kuta azoko sa kolongolelo ko bena masolo famille e mande ku tinda tuna ke tanto ke ndaki ndako obike ba separa na ndako ya obimisa mbongo ibala ba flatter nda na opesa ba mbongo moko même ke nango partout ba ko boya yango o changer na muta micro na zo ka fa congolais dollar beba o yeba yo bana technicien na bana polele ekoti na opesa masi ba mbongo sika te ake yango sakinga ya nini atreteni yo saki pona pesa mbongo si ya sika ngana zo utamusana zo na kuche pa baninga na porte ba voisin lokato lamba kita na tongo na ba mbongo ti de fama pa na koya ali na kuche pa ba voisin lokoma nini tongo ba voisin na moto ozobome basilo ko bamakaku mibale te bamake bere ndakolo na ye nazopesa mbote bango bandima efandi nye apres tunanga wapi mbongo awenzi yo nakobima nakela na malewa nakoya koto nakopesa 2500 okosala ti mpo na bana obunga te natondi na malewa so na ye obunga te maka papa nyani pasaka tournevis nakanga soke nakomi lokola lobakolo ndako moto atondi asengaka babilo tena tournevis naoza pesi wapi kona lopango oyo wana tondi nakomi wako lopango nzoka locataire pesa nga papa même si nzelo pona mai na sina to wana mwana papa landa mama kule sanyo so pana idi misala isanga tini yo ka tikoba papa kokwa sakana misala ya koto na tanga jiki na kita mabibi po babule le kito na malewa yo ko manga kolenda una pesa 2000 rotation na pesa 20000 rotation ko lingi mobala boy non wana divorce fufa mobala tapesi 2000 fele kabana ne belé comment fufu nangana ya kikeko ekokana boniko ye trahison livraison merci vraiment beaucoup amfumu lengi betu tu yangale keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki Sarisa bana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea trimana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene maganda boyigoela ya fisa lengi feroze ayagine feroze makangwe Metro Makengo Shadombala Makingumba we